babina sali po ngani tanga masolo boucle toza na commune ya Kalamu wapesika tokutani na monsieur Eric Bianche moko ya basistant ya bourgmestre et oyo bandeko balingaka kobenga ye na kombo ya PASEC nde tokutani na ye nde akopesa biso explication mpona na rubrique na biso ya découverte oyo elekaka na kati ya émission na biso o bandako na bino nde toye kosolola na ye ya koexplike biso oyo etali commune ya Kalamu nde bokolanda ye moko ndenge akopesa bino ba explication. Bonjour madame la journaliste. Soki bokoki ko se présenter mpona balandi bayeba nani bozali. Eh bien merci. Ngai nabengami bongo na kombo ya Bianche Kiboli ya Eric. Actuellement nazali assistant à bourgmestre ya Kalamu monsieur Charlie Luboya Makopo mingi awa babela na PASEC. Voilà. Ok, tokiti na commune na bino tolingi ke bandeko balandi bayeba biso bayeba badécouvrir commune ya Kalamu po eza na bamisusu bayokaka kaka commune ya Kalamu bayebi mpasi ezwami te ebandi wapi mpe soki wapi soki okoki kopesa biso mwa briefing mpona historique ya commune ya Kalamu. Merci na mutuna na commune ya Kalamu mpona bayebi te. Commune ya Kalamu ebotami bongo na 1957 nde ntango tomonaki construction ya bâtiment oyo po eyeba koyebama na l'État. Commune ya Kalamu soki totali yango eza na plus ou moins 18 quartiers oyo toza na bakimbangu misatu, toza na matonge misatu, toza na bayolo mibale na yolo kampinzi moko, toza pe na quartier oyo ezongi lelo mo Congo toyebaka ngo kala na 20 mai sans kobosana quartier Kauka oyo peza misatu. En ce qui concerne superficie na biso toza na 6 km.6 soki totali bokomona ke toza na différentes frontières soki okei na nzela ya Elengesa omona ke tokabwani na commune ya Ngilengili soki opusani na suka kuna omona ke tokabwani na Makala soki olobima kote ya Avenue Kasavubu omona Kasavubu peza mopanzi soki okei na limitation mosusu omona commune ya Kinshasa ezali soki ozongi mpe bomona ke commune ya Limete ezali eza vraiment na kati yango babengaka commune ya Kalamu particulièrement quartier Matongo nde miroir ya ville ya Kinshasa. Donc commune ya Kalamu c'est dans koloba yango wana eza na histoire monene eza commune culturelle eza commune politique oyo toyebi ke lelo yango nde moto esalaka déclenchement ya le 4 janvier 1959 histoire ezalaki lisolo ya mikado na vite ekutanaki bongo na 20 mai na sorti ya bato wana échec ekipe babita nde bayaki bayi kokutana na bato baboyaki discours ya nini epesama nde kanda na ye kosalema mamaka nde toyaba oyeba lisolo ya bamartyr ya l'époque. C'est un peu ça si je peux parler de l'historique ya Kalamu. Côté culturel Kalamu toyebi papa Wemba pour ne citer que lui na kati me na kati bazalaki ebele bato evolokola elai baali toza mpe na mwa makambo ebele leki na Kalamu oyo peut-être nakomi kotuna mituna na koyeba kolimbola koyamela. Ok, merci. Tolingi totuna oyo etali fonctionnement ya commune bofonctionnaka ndenge nini na commune na bino ya Kalamu. Bon nayebi te soki nakoki kozwa mwa précision makasi tobengi fonctionnement pour la commune c'est une entité territoriale décentralisée. On a un bourgmestre parce qu'une commune c'est un peu comme un pays où il y a un représentant du chef de l'État qui est le bourgmestre. Yé Azali en tête, il y a administration, c'est un politico-administratif. Kim Azali en tête, Azalaka bongo secondé na bourgmestre adjoint, na CB, mais malheureusement, bourgmestre na biso Azali Moko, il n'a pas un adjoint à se travailler. Bon, l'administration est là, il y a le secrétariat, tout ça, on a différents services pour les AI. Loko Nazali, loko la commune, les loko la Mboka, les abongo, à sa peine à gouvernement. Donc, chaque ministère, pour accompagner une commune, il y a différents représentants là-bas pour dans le service. Donc, différents ministères, ils ont le service là-bas pour accompagner une commune de par son fonctionnement.
Ok, tokoki koyeba ndenge nini gestion na bino ya commune ezali boyo oyo etali gestion ya commune bosalaka ndenge nini par rapport ya ba entrée banini bato bazosala awa oyo etali gestion ya commune soki bokoki kopesa biso mwa ndimbola moke mpo bandeko bayeba ndenge tozokende nini kosalaka. Bon, il y a de ces questions, on est ici aujourd'hui la gestion et la commune. Invité précisément par là, vous voulez entendre quoi dans ma gestion. On est dans le bêta. S'il faut parler d'une gestion, c'est qu'il y a un organigramme. Il y a un chef, que l'autre va marcher, où il général recette, ce qui est bien canalisé la comptabilité, tous les services qui fonctionnent, qui génèrent de recettes, ils ont bien canalisé la comptabilité pour le bourgmestre na partenariat la gestion et ça normalement mais ils ont toujours chapeauté par le bourgmestre. Merci. Bon, tokoki koyeba ndenge otangeli biso olobi awa na commune ya Kalamu ezali na 18 eza na 18 quartier na kati ya commune ya Kalamu. Soki tokoki koyeba ndenge nini bokitaka bosalaka ndenge nini mpo boyeba quartier na quartier problème nini ezali bokitaka bino moko to mpe boza na bato botika bango kuna mpo bapesaka bino bainformation par rapport à quartier. Merci. Le bourgmestre ne peut pas être dans tous les 18 quartiers, à vrai dire. Bazar va représentant là, au président. On les appelle les chefs de quartier. Le chef de quartier n'est pas géraka dans différentes rues où il s'allie agglomération naïe. Ceux qui l'aiment sont dans la 17 avenue, 17 rue. C'est à travers les message et comme monsieur le bourgmestre. Ok, merci beaucoup. Toza na kati ya commune ya Kalamu wapi sika makambo esalemaki oyo elekaki lobi evenema moko ya monene elekaki bakage esalamaki na commune entre Kasavubu na Kalamu mais ezotalisa mpenda evenema ebandaki oleka na kati ya Kalamu parce que bato bazalaki ebele na kote ya commune ya bino. Tant que chef na kati ya commune nini oyo bino bozwaki comme leçon et bolobaki nini toni te basoki bolobaki ata bosalaki mwa intervention ou bosalaki te par rapport ya oyo elekaki lobi. En tout cas, merci lisusu mokolo ya lobi et tiaki mwa malili na nzoto mpona population po kolamuka kaka na ntongo boye kobanda oyoka masasi ezobetama, c'est pas facile. Même l'administration hier ici nous n'avions pas travaillé au rythme habituel. Ndeka utaye koloba eloko elekaki na commune ya Kasavubu. Mais lokola la commune ya Kasavubu c'est non loin de rond-point Victoire pe ekaboli biso mibale. Rond-point Victoire quand même place des artistes ndenge lobi bato bazalaki ebele pour action esalema vraiment en face ya commune ya Kalamu partie précisément la Victoire la place des artistes. Autorité bayaki, service compétent, on a vu la police, on a vu l'armée, tout le monde a dit des liens, en tout cas service Koya et Yaki. Mais jusque-là, il n'y a aucune information qui a été divulguée, surtout pas dans la commune d'Abisso et Kalam. Le bourgmestre a pris part du fait que le Guané qui na district Yafuna et que le commissariat urbain Yafuna est à Kalam, automatiquement on devait lui rendre compte. Et lokola esalema mpe na Kasavubu mais na kati te zinga na Kalamu leur collègue na ya Kasavubu ayaki où il fallait bavana la district na commandant ya ville ya ba commandant ya ville ya Kinshasa toutes les deux forces notamment la police et le FRDC va se retrouver qui na district et puis ba tenir que visiter et bourgmestre amekaki kotambola oyo ya Kalamu pour à sécuriser et à rassurer population ya mabele na eke les choses sont sous contrôle. Sous contrôle, ce qui veut dire que sa population devait être calme, ne pas s'inquiéter. Mais naboleka pe kaka pona loba na kotenir ba propos na te les cas qui posent ba propos mabe mais je les kana ba réseaux sociaux de sorte que bourgmestre accusaki bato moko boye na boye ko sala pe publicité na bango awa
Ce qui est faux, le bourgmestre n'a rien dit à part pour rassurer la population en leur disant que les services compétents basés la place wana et le wana et la maîtriser. Donc ce que je peux dire c'est ça. Vous avez un incident moko et crispa population nyonso mais serait nous sur le cas du second qui a même bazin na poto bazobenga bazokoma mais plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Bon, et jusqu'à présent, on ne sait pas commenter du fait que ce sont ces services-là qui sont en train de gérer les informations. Nous étions des observateurs. Ce que je peux dire de l'autre commis vendredi, de l'amour qui vient continuer dans le Macambalobi, et c'est le cas. C'est ce que je peux dire. Ndenge bauti kolanda wana tozalaki na papa Eric oyo azali moko ya basista ya bourgmestre pe paseki na ye oyo ndenge bafonctionnaka awa na commune ya Kalamu. Merci beaucoup, merci Nanene Bokoti Bongo na bureau na ngai. Na osenga bino merci. Bosuka kaka député. Bosuka kaka na maison communale te na ebisi bino toza na 18 quartiers. Po meka opusa na ba quartier kokuta pe na ba chef de quartier. Bakoza pe na oya koloba po ekomela ba autorité. Lelo na kosuka na opesa kaka cabinet na biso mobimba mbote ndenge totravaillaka na baniveau ngoko pesa kotanga mpe bango nyonso mpasi me adema kwiza na pesi yo mbote Robert Mvwanda na pesi yo mbote cameraman na biso tolingaka mingi yawe ete topesi mbote mama joli boza ebele oyo totambolaka badifférents chefs de service oyo vous êtes à cœur oyo nyonso batina napesi bino nyonso mbote moto azokumba biso monsieur Charlie Luboya Makopo oyo bana Kalamu babengaka par vie soin napesi yo mpe mbote en passant oleki nde te na nsima na ya bobima botala eloko ya molai azotongela biso bâtiment monene depuis 57 bâtiment moko te etikalaki kotongama lelo ya ye amatie biso eloko mo eleki bâtiment belge atikaki eza eloko ya sika kobetela maboko dans l'entretemps mpe azotonga baquartier po ye alobi akutaki Kalamu moko mpe na ndenge asese azotonga ba bureau de quartier malgré tozotonga na jumelage na XL oyo atonga so na se me ya lingi plus bilomo ezala ndenge azobakisa yango eza plus bahauteur bokoleka bachef de quartier balakisa bino mbote na bato nyonso na bana Kalamu boyebaka mibeko ya leta ezali toza na makambo ya assainissement na sécurité mosala ezosala merci bongo topesi bino matondi objectif ya rubrique na biso ezali boyeba baplace nyonso boyeba baplace oyo misusu boyokaka kaka mais à travers télé bodécouvrir ke Kalamu ezali place boye ezwami place boye ndenge papa Eric assistant ya bourgmestre auti koexplike biso na kati ya émission na biso matondi na bino bonso bayeba papa Eric oyo azali moko ya assistant ya bourgmestre mpe pasek na ye oyo azali kocoordonne ndenge apesi biso explication par rapport ya commune na bango ya Kalamu oyo biso tolingaki ke bino bolandaka biso boyeba place commune ya Kalamu ezali bongo topesi matondi na ndeko Pati Batul oyo azali na nsima ya kamera oyo tokitaki na ye sur terrain mpona kozwela bino oyo etali découverte botikala malamu.